place nazalaki chef nasali 11 ans pour na tia titre na kombo nanga bozo pesa no banzembo mais pour tia titre bi masko na kombo na yo il a fallu 11 ans mais ce qu'on pas ouais ensemble les big boss na salaga 2 mois après singa nzembo o mona ba promettre ngaliwa muteme komi kobanga tongo tana na kufana tika bolingo na mbandao ponze tenga na poniko matae tona nango banzube uyanga losambo pokwa nyozo zala kanza matina tempete eko esanzete yango jemi maibele eko esanzete yango nalia mumelengi gujuteri kalema parfum d'hiver aleli dimashi sala noki mama mabanzo maleki noki nakodaye kotala te sante yo yelo poso na ngai tala ya molimo ekoma yango anzue ekoma ya susi o wera sonne bolingo pipi voilà ah ouais c'est un chef d'œuvre c'est dire oui mais on peut anine bien on pose à nzembo na ngai yango na bien ouais yawe apesanga Jules bavama kasi ya kozwa ya nini yango nazala paraissenga grand messieurs nazala pembango te kasi toujours na milieu na kombo ya Jesus de un jour elonga papson na ndenge la vie ezali na moke yo kozo angel moselo batela et donzolo ko José Mukeba parfait sola Shinyaro kito jakingu nyamila sola okito nakota ndako nganga te ponga nanginda kati rita manga naboy nazala na bolingo ya mobola eke solo bolingo etambwisinga moto po na yo Claude Tembenga na yo tola panaka bolingo ya mosisa o elenda plaisir komi kosala nga derisera nana briski mpangi oui bidino dika yo ndimi ngana lingi shetansia home no gotie mudiata bude hezala kinde isara kore alfansumbu baba molega chika sa bol na rond pointe o misenga tanga walibela mer somela Gilles grave non prino di kamibeko na samba Sheratone tout si le Gisèle Sedi makambo to solola kine chama tundu esalinga pasi yangana ya to mesala lokola chise darti serré oh merde maki kamisa na yara lokola kasama yebo je peux mener tambola nzoto lokola mombembe iyo katem nanga Usola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé lo solo li biso magambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amna ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na ba tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen chiki chachi Ngaïnde Gonabino Christopher Désiré Makayabo responsable il y a Desnina Electric LLC à Dallas, Texas. Na eli boso ya bilili oyo pour na représenter compagnie na biso Desnina Electric LLC oyo ezali en États-Unis na Dallas, Texas. Desnina ici et na Congo na filiale oyo Desnina Electric oyo ezali awa na Dallas.
Ça fait 15 ans Disney na Electric, ils allaient coexister. Tous allez travailler bongo dans tout ce qui est système industriel, commercial et puis résidentiel. Tous allez experts dans l'électricité, dans tout ce qui est installation, rénovation, comme dans le baki auparavant. Tout travail quand on a un système nyonso, haute tension, basse tension, courant dans la compagnie, hôpital, building commercial, tout ça on va voir même maison, construction de maison, désigné électrique LRC, tout ça expert nango, tout ça ça fait 15 ans que vous allez installer awa na Dallas, Texas, vous allez reconnu à Dallas, Texas, vous avez même reconnu na BBB. BBB ils allez au babengi Better Business Bureau en anglais, ils allez organisation oyo et surveiller la compagnie. C'est-à-dire, si vous avez un malamu, vous avez un code, il y a A+. Si vous avez un B, vous avez un B, les clients vous avez Internet, que vous avez un malamu, vous avez confiance exatée. Donc, dans le lobby Disney Electric, il y a les membres, il y a BBB, ça fait 15 ans, vous avez confiance, vous travaillez à Dallas, Texas. Vous allez qualifier même le gouvernement, misala nyonso doit aller sala totongi ba école ba hôpital misala ebele Disney Electric ezali ko sala et sali 30 ans tous allez travailler dans système d'électricité na étranger awa 15 ans na Dallas ndenge na lobby 15 ans mususu to bandaki na Europe plus précisément na France na Paris lelo yo Disney Electric et sali oyo ko sala en États-Unis en tant que Congolais tu yekoli mayele mingi en États-Unis et puis tu zongisi na communauté ya ba américain awa tu sali misalo esengelaki mais tango ekomi oyo ke to ya na mboka Disney Electric ezali na filiale nango oyo ekiti déjà na Congo. How are you doing? I'm doing good. How many people do you have in this project? On this project, there's probably 65. Okay. And everyone is doing better? Yep, everybody's doing good. Okay. We're getting close to the end of the job. All right. Thanks to meet you. Thanks. Yeah. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers votre émission Micro Libre. Déjà bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, appelez-moi la femme du patron. Voilà, je veux saluer d'abord vous tous qui nous suivez. Là je commence par mon boss, Jibeku Maluta, le vrai pétrolier de Dallas, Babi Boss Adaka, Moko les boss charismatique. Et aussi bonjour à Guilain Congolo, hein, donc Aigle Royal Mokondina à Strasbourg, donc Guilain Congolo Aigle Royal Mokondina Strasbourg. Et aussi Dani Mouyenge, l'homme du milieu na Paris, bah gros bisous na yo. Là je vois encore il y a Dadi Mabibi Mokonda double commune na Paris, Mokonda Mombele quoi veut dire na Paris. Et encore qui Georges Louboma na Dallas, Mami Daï na France, merci pour notre soutien na yo chez la Vita Leader pour la France. Le lot solo là na parfum d'hiver, c'est lui qui a vu le père, a vu les fils. L'artiste de mon pays, il a pas ya Werason Hugo de la Forêt la maison mère, artiste musicien talentueux avec une belle voix. Tout me console parce que ma musique belesse tout autour ya carrière, tout autour ya musique congolaise, tout me console. Et aussi merci beaucoup à ma caméra et merci beaucoup à Darcel Easy au Azana montage. Je suis déjà avec parfait d'hiver, c'est lui qui a vu le père, a vu les fils. D'hiver bonjour. Sans toi, Werason Eviango Mukuse. Sans toi, Big Bosse. Ba promettre ngaliwa, muteme komi kobangae. Tongwetana na kufanatika bolingo na mbandao. Ponze tenga na poniko matae. Tona nango banzube. Uyanga losambo poko nyozezala kanza matina tempete. Eko esanzete ango Jemima Ibele.
eko esanzete yango na liambu melengi gujuteri kalema e parfum d'hiver aleli dimashi sala noki mama nzoma leki noki nakoda ye kotala te sante yo yelo poso na ngai tala ya molimo ekoma yango anzue ekoma ya susi o wera sonne bolingo pipi lolier. Voilà. Ah ouais, c'est un chef d'œuvre. C'est-à-dire, oui, mais on peut aller. D'abord, bonne santé. Ouais, très très bien. N'aime bien on pose à Ranzé Moulanga et on aime bien. Ouais. C'est ma fan non beauté. Tu non zongango. Ça lui là maintenant c'est pas tala. Na pesi mbote na le big boss, le roi de la forêt, donc le phénomène de la musique congolaise. Na pesi vraiment beauté, papa Malamu, papa formidable. Donc na pesi ba tout balinga parfum d'hiver, le fils du roi. Comme le fils du roi, donc na pesi bango mbote trop na monima sananga dadinga na le célèbre talaka na epsa que chemima ibele visibilité à Rosaranate français ouais ta papa chansa donc on a parfum d'hiver en yeyo quoi. Voilà. Otolo belo mombe awa. Oyeminze moana pipi piloli pesa la kanzembo na yo. Oui, na sérieux tout ça no be émission mo ebele oui bi que parmi ba émission ebele tout ça là na banda lo bano toujours que na participer en écriture na ebité so royer ça participer na kozala nzembo eblo mbali. Na si sana ngai tellement nazaki place nazalaki ba réalité mo susto ba vérité mo susu mo ngolo bango ezala raté comprendre to lo bango likolo o azana na nini ko sosola quand même makamni to lo tango na lobi na ndeko loba na participer en écriture. Le bail déjà moi belé ba tout pe ya boanya ba comprenait que déjà ce que je voulais dire on comprend mais moi le bateke bo na bandi ko yemba eza na bandi ko yemba solo vocal on a sala na kati et puis continuité nango parce que pipi le lit pour ton information ils ara parmi banzembo ngai na koloba na tia na kati ya orchestre place azalaki mais sauf que bimaginde na kombo na ngati on comprendre na 11 ans on na sala place azalaki kuna la seule chanson o bima na kombo na nga ezara inexplorée mais pendant tout au long il y a parcours nanga il y a 11 ans on a sala ikuna na komika nzembo na moko te na nzembo combien 2 3 oui banzembo loka ba tournevis chere balolinga lokola je sais que place dans le la photosynthèse pour ngai so landi na ba texte nango ka moi particularité ça la moi beaucoup plus culture générale na 4 net ya tournevis wana na lobela na s'inspirer qui na photosynthèse oza au fait vie à plante ndenge plante et respiraka et tout ça pendant la nuit et puis ça gaz carbonique au moins quelque part na nzembo na loba pe ba nini bayemba présence chere pa na ngai ezalokola sève élaboré sève brut gaz carbonique na bomoi ya plante lelo préféré ko gazé fremezo pesa pasi mingi elanga te mo pepete nzete kuisinde makasa nawela yo nanani chemima ibele soki nzembo wana oyoka ke donc moi ba intervention ebele sur moi surtout enchaînement d'idées net nzembo le roi piloli bolingo piloli ça veut simplement dire un amour qui mène vers le mariage. Vous comprenez ça parcours voilà pourtant babala na babeta klaxon pipi le lion en fait c'est ça un peu dérivé à son klaxon. Il fallait écouter na tête lelo nanga boy na expliquer yo piloli ça veut dire quoi na kati wana yo kanabi quelque part ndoki na moi végétarien na butu cannibal ngai na boya ko changer pas chéri nanga budget. Donc voilà, c'est-à-dire ndoki la moi végétarien na butu cannibal, c'est-à-dire peu importe régime alimentaire ya ndoki pendant la journée ataso aza végétarien ou aliara misuni soki ndenge nini na butu toyebi que forcément bandoki baliara misuni abatu. Vous comprenez enchaînement d'idées wana et puis loli voilà mais le moment mini parolier mini parolier mais parolier na comment rappeler na comment banzem tant de biso banzem lo ba tournevis banzem lo ba télécommande il y en a plein. Vous comprenez les amours belé pour ne citer que baba wana j'ai beaucoup participé eza carrière nanga na monnaie qu'il était temps na banda ko par rapport à la propos musoupe comment ko zala moi tenue bien té birobi kengai depuis na zala kuna tina longwa na finga batute mais dommage que bon la musique congolaise er mongo quand tu ne réagis pas na moi nini ko réagir ça ko finga batute net ngai écoute mambo finga fo longola ngota musika ko réagir ça ko finga batute mais certaines personnes tam sous soki ozo réagir té ndenge na nzemo ozo bana formidable na lobby à toute action correspond une réaction c'est-à-dire eza première loi Isaac Newton was un physicien mo boy à l'époque donc alors on beaucoup plus sur le domaine scientifique mais on a observé fait on a na milieu
il y a être humain, c'est-à-dire quand tu ne réagis pas, tu as un principe d'inertie dans la physique. Mais c'est-à-dire tant opposé acte, attends-toi à une certaine réaction. Donc voilà. On a l'acception non parfum divers anciens, ceux qui ont philosophe, ceux qui sont docteur, ceux qui sont français, pour faire réfléchir sur nos cycles, Nazane Sengolelo, master nangai, tout en secondaire, tout en université, na Unikin, les lois ministre na PCMBO, mon ami, son excellence le docteur Yves Bunkoulou. On a master nangai, donc témoin ce qu'on a magambo, il faut bazala, ça a plaisir. Donc je lui soutenais déjà depuis tant qu'il n'a ramené déjà bana ma politique titre tanga. Tu vois dans l'auditoire tant à pause ya rakitip na base tout ça, il prenait des informations déjà depuis qu'elle a déjà na magambo. Aujourd'hui je suis très content d'avoir un ami ministre master. Donc ça que master mo boyapté, to la ligne chambre mo na homme 20. De partager bon moment belé même moment difficulté belé son excellence le ministre Yves Bunkoulou, le docteur Yves Bunkoulou, le ministre du tourisme. C'est pas chose facile, c'est et puis master. Voilà donc. Merci beaucoup. Là je vois Ogi Manzambi, le silencieux de Rennes. Donc gros bisous na place hôtel Abso, parfum d'hiver Calamine Toto le balanga les fils du roi. Olongwe, c'est lui qui a vu le père, vu les fils. Dépose dans la maison mère. S'il faut un déplacement, un concert au voyage. Déjà combien de voyages au salle? Depuis la côte maison mère, ça fait 7 mois en Goyo. Na voyagé dans terre, na voyagé dans terre, na scène voyage monté. Depuis la côte, bah voyage salami 2 voyages des salami. Na quel je ne suis pas pressé. Na gina nous pour un voyage le plus grand cadeau on a au Big Boss, le roi de la forêt Pessinga. Ils a côté Nzembo na formidable. C'est formidable dans la Koutango Cécilie. Donc tant na yé Big Boss na tant na sali à 2 mois. Big Boss a bien il faut tianzemo. Donc il a habité. Surtout plutôt ça la moi bien que comparaison n'est pas raison. Plutôt ça moi parallélisme au moins que place na qui chef. Na sali 11 ans pour na tia titre na kombo nanga. Vous avez no banzembo mais pour tia titre bimasko na kombo na yo, il a fallu 11 ans. Mais ce qu'on pas ouais ensemble le Big Boss na sali na salaga 2 mois. A Pessinga Nzembo. O mona. Il mo pepo et là qui on a tant au côté na maison mais na demo mo Nzembo. To quand on dit na liste pe na ba voyage bien le côté ça. Mais c'est comme si na ba liste par rapport ba voix likolo ba otaka Jenny à tout là pour nani. Yo ça la carte ba ta Jenny pourquoi? Non, eza problème té. Ngana uti ko ya, il faut comprendre une chose. Ngana uti ko ya. Biso za bato to ebi ko zela. Na uti ko ya. Na biso ke logo ya munene ya makasi ezali voyage ele kaka. Mais disque œuvre et les karaté tika la mbula na mbula et leur photo yeba pe ngwana ba ningo bazo kende c'est bien bazo défendre kaka wenge musique à maison mère parce que yemo son excellence le Big Boss ndazo chapeauter ndazo coordonner marambutu yemo ayebi eloko ni nazo sala na tangu na yango yemo ayebi vous comprendre ko précipiter marambuté mais oyo nazo lo bano eza makasi énorme pour moi batuku ba bisanga sala mati na habité soki na ni na maison mère si mi c'est moi ya sali 2 mois ba pesi nzembo na habité so c'est ça voyage ba ko kende beta libana pesa et contribuer pe na carrière musicien pourtant obimia na boko ko tamo eloko pe asika ba nini mutre yo eloko ba non le pas la coste a peka elandi peka pas na maison mère marambo zele te pas la coste na tika le latin na lelani ngala chef pour na kina ba voyage nyonso c'est à dire nende na biso na utiko ya zela formidable bima et ça problème était belé pour na yo mais la calendrier ma musique à Congo natali soka fallait 11 ans pour na tsana no kanzembo. Ouais, il 11 années, donc 12 mois fois 11, bêta machine. Et puis, il a fallu 11 ans pour na tia nzembo na kombo nanga. Na place na ye, ba pesingara 2 mois ba pesinga nzembo na ye, puis na seli ba solo foko ebelé na formidable. Donc naza na panique té, naza pressé té. Yemo Big Boss nasi abendenga dia mato ebelé avant qu'il na pesi mbote na man place azali na pesi 250 de compte mbote na chef na so papi kakol. Donc naza penda mutema ya kokita. Makambo formidable bima et oyo tout na sous question quoi pour ba nzembo loka ba machine à voter ba nzembo loka femme en espèce maman Claudine Kino nzembo na ngamo na tie 2 siècles après on a mbeli mvwandu igenzinga na habité ya de la matière. Oui, parfait d'hiver tout ça au kaka bazala kala bino bi ah parfait d'hiver azo ye manaye mais le réseau lié capable kota na rythme kota chant kota obina mais tout ce que nous pratiquer tel ou qui tout pe nos zonga pe pas prendre maison mais 5 mois na podium botelemi yango les lié yo ba voyage donc na raté pour buketu yango ce qu'on a ebisio zela formidable au monde ande na bini na générique oh condition na continue ba to ba beta masolo na moni ke ba otala na musika zela ce qu'on formidable bimota la générique formidable au monde ande na bini c'est-à-dire mais oui formidable de bombi makamu mabomba miezande kuna au moins on a yaki
aussi, il a fallu que je puisse s'adapter par rapport à Bapa. Kuti Bapa Batu, Basali, Bana, Bachographie, maison, la chorégraphie, t'as 20. Si 20 on a nyoso pour nous mémoriser, il faut temps. Na kangi pena onyo sauter pour dire la vérité tisiko. Mais na kangi quand même moi ba oyo eza moi essentiel na kangi puisque au monde on a génétique formidable na bina ndeka na binanga na bobo nyoma tant na saka kuna tout ça dans ce zara nango mais soko yé place il faut ozo appeler langi il y a place wana déjà je t'apprends na génétique formidable au monde na binanga. C'est au bautu ko longa la maison mère o ba kotipe na ba kesa tout temps ba kombote mais baza ko se plaindre trop ndebe no ba kina na maison mère tout ça bien donc tout ça musala tout ça salaire na biso bango ba se plaindre trop ba kemba la maison mère yango ça ke ba longa mais yuto ngolo bozo loba yaka ke tangu na zawana na bo maman vérité même ko na longa na biso la vérité to la maison mère. Déjà zarana nous race na ngate to ndenge na ngate na sina ibisio tant na zaki kuna place na zaki to ça no ba émission mo belé na ibite so yo ka place na dekona à l'égard ya leader moko songolo pakala lelo pe na longa na komana na maison mère wana tira la vena ngai vena la coste vena nga na coste vena vena ngati non mais atina ram soupe nani na bino na ba na beta wana jazz solo apupola ko na ba émission a pe c'était mais vena te jazz za petit na nga vandi pa na nga na palais. Vous comprenez, jazz, so autour dehors à caméra pour caméra, mutangolo ba n'importe quoi. Na Congo comment on est moi permis. On a ça petit nanga. La preuve, à benga deux fois. Fait boy. L'autre fois na auto na petit ça ne sert à rien. Ngata na zaki kuna batinda na finga combien de leaders na finga te parce que na talagi continuité à carrière. Isaï Moulaï lelo et sali singa ici moi CV wana et sali singa par rapport à d'autres aussi qui ont quitté. Tam soye maison mère mais nini wana et rattraper yo. Vous comprenez parce que YouTube ba émission tikala. Ba blog wana o lobaki wana et rattraper yo par rapport à place komi. Vous comprenez wana za legi na ngana rozo attente ya obeta masona ye. Wana za ve na ngai my foudre. Pour mes até atatini ba doit popola ngai ayebi ngamoko ayebi yemoko ya o petit na PC ba nzembo sa ba succès na PC ba vocal na PC ba blog belé vient nga. Donc nazana minito pas grand prêtre le big boss le roi de la forêt donc voilà quoi. Ah donc parfait c'est que naza bonga le pendant vérité. Atam kolomo tege non le phénomène qui a makanda ben parfait sur cette émission. Répondre non bateau salamu loko boy atam kolomo non même pas donc écoute on a côté na alors que na semaine sur les 7 jours on a qui n'a pas 4 fois et pas big boss roi de la forêt ayembi sanga kaka il faut ça la boy il faut zong ça boy na mona que information ba banda lobela yango indépendant voilà il a beaucoup d'expérience au azo transmettre pour moni transmission ça pas si même na chic c'est pas professeur nyosonde ba transmettre à court bien c'est-à-dire qu'on transmettre ça au maïle aux anango au pesa ngo côté sango pas mutu et ça et là mo ça donner na batu nyosoté parce que big boss ça na loko wana c'est-à-dire au azanango à ko transmettre yango et pesio forme mususu c'est pourquoi nous ça na formidable bon on appelle visage mususu ya parfum d'hiver la preuve au seul même en bina wawa bon on a dit que pour ça on a bien te parmi tant d'autres d'autres ans na maison mère ben va sélectionner ngati na zala na bina na générique donc voilà. C'est vraiment bien donc maintenant c'est vraiment branché encore une fois la Vandi Sigilin Congolo hein donc Aigle Royal Mokondi à Strasbourg de parfait d'hiver à Lingaboté mais to console na moi PV à l'obéla rappel Guilin Congolais ça la pékitok et ça péka bien mais parfait le lobo et soko yebité je t'apprends ou alors oyokaki ils en a consort na biso moko Gloria Olangi à sala ki ba émission pour la ko finga artiste fait rigola mais la carte de mission ko finga lobby tant que Werason azana mboka oyo tant que Kofi Olomide tant que Fali bazana kata mboko be fait rigola okangsanga te bato bi ah mais tant da komba Werason c'est que faire rigola comme tazo tinda e afinga glory afinga ferre yana bitin donc on n'a pas fait du verre azana kata maison mais ay ba réalité to lekaka ah mais quand même ce qu'on expliquer biso est-ce que Werason a tinda qui glory leng afinga faire rigola pour que sera kangse na prison ya kobimisa ou bien na parquet ou bien ndeni bon on a le banali kambo Gloria na PC mbote place azali donc voilà ça passe na part voilà nzamba sungaye non je ne pense pas moi déjà qui n'a lobby déjà que Werason na tikala jamais gout ko fanda devenait de zaranaye na tikala yo kata bandi obeta masolo foso osala bozong sa bo pona songolo to pakala na yo kana ngana nuté donc voilà ezaka makamunenge ki ndakaka donc voilà rosa la vandi place mo boye makamu pe bimi na kombo na yo peut-être tam supo yebi na ngote donc ezaka nango ce sont des choses qui arrivent sous na Congo hein? Tout le monde en a besoin un peu trop mais
Zamba Sungara Marambole ka bien tout ça il a média on a 2 mois bien ezala bien mingi on a koloba na dossier on a ngwana au comprendre question est-ce que fouer ramta tinda qui est ou bien ramta tinda qui était pour battre baser dans des réponses qu'est-ce na répondre que ngai naza musicien au sein wenge musique à maison mère mais nga moko pe batikala koloba na ngate na finga to na loba boy donc ça dit déjà tout vous comprenez donc le lobby déjà nyos on a lobby na biso que na Congo because à la Jemima Ibe les gros bébés de la presse au vend des placements boy li solo mo pe ko bima na kombo na placement pe boy mais peut-être obi non pas ngoti donc je pense que batu o ba otala baza assez mature ba comprendre ma na lobby. Voilà donc parfum d'hiver boninganga no aza bien. Ah, j'ai eu belle l'ensemble la magasin pas si français ou tambo trop yininganga na te wana vient ngai kulutu na ngai na yembela inexploré donc belle si ta camarade Didier Lacoste mais azano na maison mais c'est cadeau trahi Didier te français ou ta ba barata za mutu ya mutu te mais za mutu ya parfum d'hiver. Vous comprenez? Français, ouais, t'as ça monté à parfum d'hiver. On a la bête le c'était ma casse. On a ça y est pas l'idée, pas d'idée la cause. Moi, non, y'a qu'on a même un bébé à maison tata yomo. Ah, c'est que ma cam yo kana réalité on a solo no yango na minute. Vous comprenez? Na c'est plan na idéologie moko ya ba juif ndenge kulut na biso mo alobaga. Que ba juif na Bible ba komara ate ba performance na bango ba komaba place muso ba bundeki na ba tona ba philistin ba pola ki peto ba gagner ki bango comprendre ngala landa moi directive wana ça dit je t'apprends te moni na groupe ndeto za rabonde to za ndeto za ikuna pour parler de là ezaka te ba relation nyoso to yako zwango wana te biso beto yaki na bato ka ba trésor kilongo na yaki na bato ka ba Patrick Omari na yaki na bato ka ba Francis Oweta na yaki na moi bato vous comprenez Francis Oweta bato na ba yibagi ete bato so ba yibile Francis Oweta c'est grâce à parfum d'hiver na si wana o lobango te eza lokuta mamna loba donc Francis Oweta aza vienanga na nito wela na biso ku yete mais aza vienanga na PC Mbote papa Chansard l'homme du moment na immortalisé sous ma casse na rata formidable à OCPL. Est-ce que vrai que Werason tanga kenda pour la musique est un qui neto kaka qui bazala a coach rapper parfait d'hiver papa que non petite info dans ma solo faut d'abord se cotiboé la senti ah ndeka lobaka parce que batunde haute na yo avant na cette émission na se renseigner babi parfait d'hiver ndenga zabonga kota rappeler ma solo pena na l'artiste na parfum d'hiver est-ce que c'est solo moi maison moi Kimbangu, moi Kumu Pemba, soli nani, est-ce que c'est histoire na betela yo ata bat bandimité mais na mutema na ngai et puis yo rambo na palpé du doigt te marambo nga na vivre te jamais na rolo bango na on a confirmé te loko nga na monité na simbité donc depuis na bandi beta ndule na mona nga na Guaté na mona Guaté pour nga mona sambela danser catholique makasi on a coulé na Sainte-Anne donc il y a des loko lati oyo banana eba nango olongola te na kat so loko nyezala na kat na pesa olata na yango comme ça na te o fungola nde oyo na pesa yo mo fungola no yango poza la bien yo nde fungola parce que bande kanga maboye to eba te obomba nini na kat kisi na yo ebunga te o changeara ngo pe te ezaka yango omoni mikolo bakulu na baza mo trop mo na ta mo lar na ngawa so mo za okitina carbo comme placement boy otali ba poche ambwego ya ba kokotsa maboko ba bendi mo so tamso ba H3 mettre propre azate vous comprenez moi ça dans mon ta moi là nga da ba banga bango te saka ezaka na biso ba artiste na okutu na somba okutu petit na ngase merlino de ramam ta sombela nga na PC Mbota na Pointe Noire jem ta sombela nga logo donc ba tebele ba banga na bango pamba za ngo rien donc gwa kutela kati enfin d'hiver ba lui ndebo dans la maison Merkuna chef Papi Kakol a exigé rabino msusu ndo dans po mata oyemba po ça le logo mo faut les saye opese mbongo na okake pa ba mission msusu oya sisi ba lobango ke no biso to etambola rabon est-ce que ça solo ke bo pesa ka Papi Kakol mbongo nga uti pona maison mère na ciblara deux personnes qui mona na ciblara doit 140 de compta et puis na chef Papi Kakol Sebondo et ça là que doit 140 de compte on dit azara na kinte on dit moi contre tapoto kutana nde ba mema ngai na kenda okutana na chef nanga Papi Kakol na kenda omone na palais na soli na ye se vient na luka bulo bobo yenda mema nga maison mère ça mema nga maison mère tina nde na matrapodio mwana na yemba na ngai asenga nga tana no 1000 francs là c'est la vérité on a pris la vérité au contraire tant que tu n'as au mona ye to kutana na tilelo lobby nango so nango faut mettre en tour lobby nango so benga na ye et puis zara jour on a énormément zara vendredi na kena monier samedi na kena monier na surtout quand le dimanche ay obenganga ay bisinga bino yaka na palais
na ye na palais tolandani na ebito landa na to kenda netiki nkoli so kujo okutani so tunya biso ale sanga mbisi donc asenga eloko kute jour ango to lexa dimanche wana nyoso eleka kuna ndeto zonga na biso abi courage mardi kanga ngai na palais to kota la zamba et ça là que mardi ango toujours ango mardi ango tokenda bombule beta fort na koma ku chez tembule beta na koma tina ya mercredi nango na la zamba mbamo et singa bimene c'est ko ya na mardi biso to ka batu mardi puis le mercredi to talisio na public et tout donc faisons mardi prochain ah donc ça ndeni et ça li que ba sénateur na la zamba on ata ba moninga parfum d'hiver ah na yo luka bulo bani fene mardi na kana tuna na kuta chef po ba yo kanga mais ça là moi contretemps ndé na ele le bon ba bifona non ba bifo ça la kaka ndé big boss le roi de la forêt a tuni chef de so papier ka kolabi qui bazo ba sénateur bazo bela comme mo kwa banini oui petit moko boye avec luka bulo bonde na mata na podium na sala test na ngai ti lelo na ndé na yemba na pesa na ta 1000 francs en guise de remerciement tonini na ebité zo ba musu ba lo bande na lo banga na idéologie moko na lo ba jamais makambo nga mona vivre té donc nga na tikala opesa mbongo té na maison mère pour na yemba ni pour na tata nzembo ni pour na taba solo voko ebele on a té wana na yembi pe na chef na nzemba chef na so papika ko la pesi pe tel lokote na boy ku tube ba tuna ngai donc ba français weta na boy bango na pesa nga pe lokote dans la maison même on m'a dit au fait les ala dit au fait la besoin ezala explicite pour nous comprendre. Dit au fait là ça veut dire ma papa showbiz moi qui pédé moi qui homosexuel en tout cas rien en tout cas na habité na tikala vivre en côté na ngana le bla beaucoup plus de moi na tikala vivre en on tata au thème toi peut-être 5 ans par rapport à ma solo te même pas noko lo nga boy ça noko ngapna noko pe na nga mukete ma ya no tanga te wana sœur na quoi wana ndeko langa quoi bon matara bino presse donc nga noko pe na boy donc rien lo mo kuti donc wana kuti na tikala nga oyo kama bongo te na nini ba mutu wana ndenge na vivre mais ngapna tikala yo kama masolo bongo te na maison mère parce que thème c'est pena parfum d'hiver quand une thème c'est pena oh Jenny à tout là par rapport à balikolo yo pena mona que non ko lia pe Jenny ba tu ne faut pas juger ba tu vas juger na azara na moi problème na ro yami ko ya komi lobela ne na azara bona vie na ngapina pour parler de soi-même ezara moi passe mais na linga beaucoup plus bato ba tala biso ba juger c'est un bon il chante bien donc voilà ba tu ne ba juger biso surtout na formidable ndé muto soit place na on s'élève sur moi morceau parce que bato ba da Jenny top ba yo ko ba comparer par rapport à Boye ba pesa ba réponse ba komilanga bato ba yo kanga de yo ko suna Congo Victoria de bato ba yo kanga na ba piloli ba yo kanga na ba inexploré bato ba yo kanga comparaison na yo na Jenny ndé parce que ba comparer bongo siko to comparer na lingi te kutu to memonga na ndenga comparaison mutu na mutu azaye azo omoni balobaka ene lo mo baloba to ndalo bandalo bana physique c'est-à-dire même ataba son ils ont l'identité. Ndenge muta za na ADN na ye. Ndenge pe mutu azana particularité na ye na bilengio ya ye. Donc voilà, to comparer ngo tuté to me mango bongo te mais ba réponse à marambo nyos bazona formidable mais le roi naza moyembi fona yemba na ngai na sela bango nini. Yawe apesanga Jules bavama kasi ya kozwa. Ya nini yango nazala paresenga grand messieurs. Nazala pembango te kasi toujours na milieu. Na kombo ya Jesus de un jour elonga papson ndenge alinga kabe ya bosoi une minute avant la mort c'est toujours la vie bakalomni na bino na lemba na babo bare mami ata na suile lotelobi na kozwa Carla Salomo mame kasena kai yango ya nyango koma kolanda wili shungwe sika nyonso ya kobima libere motema nanga na sakana lokola baninga ngena zalina no bwana yo medasha umba dialonda ba ye la vie ezali na moke yo kozo angel moselo batela et donzolo ko José Mukeba parfait solae Chinyaro kito Jakingu nyamila sola okito nakota ndakwanga ngate ponga nanginda e kati rita manga naboy nazala na bolingo ya mobola eke solo bolingo etambwisinga moto pona yo Claude Tembenga na yo tola panaka bolingo ya mosisa o elenda
plaisir comme kosalanga derisera nana briski mpangi akushikwe. Voilà. Félicitations, Parfum d'hiver. Bravo, c'est le plaisir na boss nanga JB Kumaluta, le feu pétro de Dallas, comme la soda cochuté par rapport à l'émission. Oh, tout ça, les élection pour te tenir un chef d'orchestre. Yo, pour faire battre ton sac à cacole. Azo mérité jusque la place naïe, jusque là, azo mérité place naïe. Et puis sur l'élection, à Tabiso, ministère tout ça là, je pense que tous les minoritaires. Le quoi, on est Big Boss à l'obara. Maison mère orchestre et bas fanatique, mélomane public ne décidera. N'engé bazouanga pe na maison mère public ou sali preuve non a mis sur batou et admettre. Donc voilà, je pense que jusque là, azo mérité place naïe, na habité sur le bani. Est-ce qu'on peut faire des veilleux au boya? Et là, on est chef d'orchestre. Et là, on est là aux Anangonga. On a envié à poste à Batouté. On a quitté la maison mère. On a envié à poste. Même place, on a envié à poste. C'était par rapport à compétence. Donc, chaque chose a son temps. Tout ce qui est tambolandé, on voilà, donc merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Formidable, les autres contenus combien de titres? Formidable, ils ont 18 titres. Formidable, ils ont un très grand projet. Vous comprenez, Bandai na boula single mais Big Boss a vimbisi angodongo na ebisio boyo nzembo vandu nzembo na ngai nazobeta seti nzembo na ngai bandi slow ke rumba donc na ebisio dégâts. Ma vie était sans toi comme un nuage gris. J'étais seul souvent et mon cœur assombri. Mais depuis que j'ai connu Genzinga dans ma vie, motema nanga est comme un temple à bonheur. Angenga kande lokola mizoto oli kolo. La kisanganzela nalanda kayo. Nasuika wana salon peka pona yo. Ba pesa na permission petena banda ko pesa mo bandambu mais na pesa nga parce que bientôt formidable. Voilà, donc merci pour la considération pour ce salon pour la et aussi là vraiment plaisir de comme on a vraiment fait vers la fin de cette émission. Mais les loboy relation avec monsieur tout ya maison mes andé. Ah oui, maison mère c'est une grande équipe, il y a ba guerre d'esprit pour na lobanga et puis na loba vérité. Ba guerre d'esprit les alliés à makasi mais oh ils a bien 12 kasi wana nyoso ba guerre d'esprit ezala nango mais oh eza bien neti principe nanga na tela beaucoup plus Big Boss mutazo chapeauter mutazo kumba biso parce que yenda za unité centrale yenda zo kumba biso nyoso wana guerre d'esprit faut za la po talara peut-être yo ozaka kuna la maison mais ozamo le lendo pour ani oye na orchestre bato yeba mona mutuka na simba komi Parfum d'hiver oh ba msu bazala ba umela bazama makolo mais yo zo na mutuka soko ye ba biki no ya yo ekasika mais ozonga na voiture so pour yo zo moi kweno mo vande olinga lox net fait rigola moi le lendo moi trop ndi ba bi Parfum d'hiver te bat balobi bon peut-être ba binga bien j'ai toujours été sympa. Mais tout dans le monde mon boye faut mise en garde des ala moi d'écart na ngai so na na maison mère ça la comment dans so moi d'écart na na maison mère ezo baksara le coup ma maison mère parce que ngana lo bara na banda pe lo bana batu que vision na nga ezara toujours ngi musique maison mère mais il fallait na comme na baksa moi ba norme o Big Boss alingara mais c'est faut à la soda faut à guérir faut soin taibo ezala mission faut makolote pour fin sa wenge mission faut libende tout ça manga mwana nyoso na biteke na kokisa ngome na yemto sombela yo ube mo fo bundo mi sombela libende po yo tinda ngana za libende yo mto ko sombela nga benga mo fo la bête matelo pour la somba libende. S'il faut faire une petite comparaison dans le bas ou ranson na za lokwa poto mwinda ça dit aye bala bat ba bi ranson na sa poto mwinda wana biso bato to za na mwa ba jeune lelo to za na mwa ba talent mikie ba talent les za lokwa ba marchandise na biso. Ou ranson na tinate est-ce que pourtant mwinde senga mutazo teka makayabu na se wana afute mbongo même pas to mutazo teka lipa ça dit yo yana lipa na pembeni wana po muto aza kuna musika amona ke lipa mo za wana pembeni ya poto wana je pense que exemple na nga wana ba comprendre donc ou ranson aza déjà aza mutu mo ya munene so za pembeni na ye oh na chimie kutu matière ezo na pembeni ba périphérique wana ba atome et tout ba bloc wana donc sur la périphérique ya matière déjà moi champ magnétique pèse à la retour moi ba émettre les miens mais ils ont ben de l'eau za pembeni donc Big Boss ça bon ça tellement monene si tu sais profiter la relation ya za nango
en tout cas so zuite so tambolika makolo wane ko marama yo wane non aux gens papa ba relation pe ya werason bien sûr contribuer ma casse et contribuer disque ko ne bimité mais déjà e baki si susu igenzi ngam tasomeli igenzi on a réagir te igenzi on a réagir te pour dire vrai na réagir te mais déjà rendre dans la siège on a e baki si solo au na parking vraiment et ça et si li pena noté na yebisa bato et si na noté lo pangunde to linga yo linga mituka parking ngo tsango wapi na commune na souci na linga kolobela mamba bien matériel te so tuni bandeko nango tozalina bango place na zalaka ba biso déjà na 2008 na zalaka moi terrain na mo quelque partie le salara donc voilà na tonga ko pe déjà na pesi na linga kolobela mamba te ba locataire na papa Jean-Pierre na pesi mo bien matériel à la télé parce que vanité de vanité tout ça boulot pour bateau l'équipe biso bazali ba otala biso mutu ça linga kabelo à moins de bête sur ma solana kabelo pe soute faut comprendre yemba suka poto kabo biso et suka papa émission poto kabo na biso ba yo ka susu mais ngalo linga ndete bilo pe moi calé mo ba nostalgie tozonga ta mo nostalgie mo besa biso bien dudu kalunda me atame sita musapa inga yoyo butanga ngaruf masizola mazema kunga kuilwa simombongwe ngeme pesa na chose muke baonga ngeme pesa la dese mutana mamema bika bulanda mbangu ya balundeke pesa kachocho pasi na bolingwema yo da kitile mboda pasiele ngadugulele et parfait ye différent lo mboka mindoti kaka mindoti na ngende fati makambo yango ko touche motema bichuma tungala la Flavie minga na lelete usonga mayo ya nganzoto ekokondu na mawalele mama na lelete boyoka kolela na ngai ye Weransona zalaki oui bidino dika yo ndimi ngana lingi chetansia home no gotie mudiata bude hezalaki nde isara kore alfansumbu baba molega tika sa bol na rond pointe o misenga tanga walibela mer somela Gilles grave oh no ma esala blandi nempemba na ndenge to mesana kama na tunata Nicole kikaka o kotela ngai yoyo domi nyengale mbia bavoma no kamata oya prino di kamibeko na samba Sheraton tout si le Gisèle Sedi makambo to solola kina chama tundu esalinga pasi Yangana ya to mesala lokola chissé darty serré oh merde maki kamisana yara lokola kasama yebo je peux mene tambola nzoto lokola mombembe iyo katam nangaya nazoko kananga iteo mwalolendo nazosala ya kibo mwasi sans effet Roger. Merci Mingina parfait désert pour l'andenga yembi et puis metopé ça rappelle merci Mingina Didier Lacoste pour tout siko yo parfait désert azaka na timbre ya Didier Lacoste et ça le peut bien yango moni na yembela kiyo Gilles Bavon si autant na yembe bavoko la lo baité pour ani ala molo bimisi Lacoste yo na bi non merci pena tondolo siko ngai na chance to grâce moro na yoka trop ba John Olo na yoka trop ba Luciana na yoka trop ba grand ba Carlito là ça na yoka trop donc je pense oya na dei moto beta kuna ngana za na formidable bima au senti métissage ya ba voix na nza masala moi potentiel moro bo pesa moi potentiel moro na ko kota ba tu moi na embele yo na Jules Bavon ah oyoki ba vena solo kwa ba Jani Cecele donc oyoki donc voilà donc ngana na moi potentiel wana donc yana ma bete za ba fruit ya wenge musique maison mère ça formation à le big boss le roi de la forêt pour so zanaye nde obimisa potentiel wana voilà merci beaucoup te comme vraiment la souka ba répétition ezali ou alors bokati non parce que yemo kwazak non ces derniers temps le quoi mon konti azana na Oman na pesembo te kuna donc le big boss le roi de la forêt na pesembo te na masi de chez Mapata donc to sécher na ba répétition jusqu'à ce que to la retour à groupe c'est dans quelques jours awa ba regagner mboka
pour ba préparatif va formidable to bande pe déjà tournage à ba clip bazo zo pena bientôt la kala mingi ta mi de la Taylor et Lengi kala mingi te bazo pena formidable kala mingi te donc so aye to reprendre un peu activité ni so ka ndenge sala voilà peut ça ba remerciement on a bateau tout ba balande mission et peut passer un numéro sur peut benga yo on peut ce numéro na ça bien 00243 89 89 44 637 00243 89 89 44 637 na pesimbote na Francis et Oueta papa Chansard l'homme du moment yo ebikara kulutu dans la mbote na yo wana place Ozali na moni Michael Pondi H3 na moni batutu bo soutenir parfum divers boza ebele trop masa nanga ko chaque tompi na musika en États-Unis na pesi mbote ya trop donc boza ebele vraiment merci na bino nyonso so na bando tanga awa na aussi saté et voilà quoi hériter les sanga HL donc merci. Voilà le numéro numéro. Ok, merci beaucoup. Na yo parfait divers. Donc on attend accordé Bisso pour le compte de Congo Victoria et encore aussi merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique. Merci pour la confiance aux renouvelée toujours la Bisso. Là, merci pour l'image. Merci beaucoup aussi à Darcel Easy pour le montage. Balobi donc mon condi à Strasbourg. Guilain Congolo Aigle Royal, mon condi à Strasbourg qui n'a vendu sûrement. Et aussi merci encore une fois Dani Mouyeng, l'homme du milieu à Paris. Voilà. Là je vois encore mon yaya dans mon yaya. Et y a Dadi Mabib, mon condi double commune, mon bel na Paris, mon thème à mère. Et puis Dikembes Bofolo, il y a voilà. Citation à Maïdadi, là où tout à l'angaï, Namboka Mou quelque part. Et aussi je dis merci à tout le monde qui était branché. C'était Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Ngaïnde Bonabino, Christopher Désiré Makayabo, responsable il y a Desnina Electric LLC à Dallas, Texas. Naeli Bosso, il y a Bilili Oyo pour nous représenter compagnie Nabiso Desnina Electric LLC aux en États-Unis, na Dallas, Texas. Desnina ici et na Congo, na filiale où il y a Desnina Electric aux en Dallas. Ça fait 15 ans Desnina Electric, ils allaient exister. Vous allez travailler bongo dans tout ce qui est système industriel, commercial et puis résidentiel. Vous allez experts dans l'électricité, dans tout ce qui est installation, rénovation, comme dans le bac auparavant. Vous travaillez dans un système nyonso, haute tension, basse tension, courant dans la compagnie, hôpital, building commercial, tout ça, on va voir même la maison, construction de maison, désigné électrique LRC, tout ça, expert nango, tout ça, ça fait 15 ans que vous allez installer à Dallas, Texas, vous allez reconnu à Dallas, Texas, vous avez même reconnu na BBB. BBB, ils allez au Babengi Better Business Bureau en anglais, ils allez organisation Oyo et surveiller la compagnie. C'est-à-dire, si vous avez un malamu, vous avez un code, il y a A+. Si vous avez un B, vous avez un B, les clients vous avez Internet, que vous avez un malamu, vous avez confiance exacte. Donc, dans le lobby Desnina Electric, il y a les membres, il y a BBB, ça fait 15 ans, vous avez confiance, vous avez travaillé à Dallas, Texas. Vous allez qualifier même le gouvernement, misala nyonso ali kosala totongi ba école, ba hôpital, misala ebele Desnina Electric ezali kosala. Et sali 30 ans, vous allez travailler dans le système d'électricité dans l'étranger awa 15 ans à Dallas na lobby, 15 ans mususu to bandaki na Europe, plus précisément na France na Paris. Les loyo Desnina Electric et sali oyo pour kosala en États-Unis. En tant que Congolais, to
yekoli mayele mingi en États-Unis et puis to zongisi na communauté ya ba américain awa to sali misalo esengelaki mais tango ekomi oyo ke to ya na mboka Disney Electric ezali na filiale nango oyo ekiti déjà na Congo. How are you doing? I'm doing good. How many people do you have in this project? On this project, there's probably 65. Okay. And everyone is doing better? Yep, everybody's doing good. Okay. We're getting close to the end of the job. All right. Thanks to meet you. Thanks. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 Blague télé loi sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bile la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bile la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Chiki